29 du 29 décembre. C'est le bonjour, Bonnie. Oh oui, ça va. Ce jour, il est bien, en Suisse. Là, c'est toujours à Paname. Pendant qu'il est commis, pour la descente dans la Kinshasa. Et tout ce pays, le bateau Yaki Awa. Pour honorer le Vézinago de Makulusu. C'est-à-dire que transport aller-retour. Depuis hôtel, bien nourri, bien servi. Et puis, il n'y avait pas de bousculade. En plus du Togo. Et puis, Jean-Claude Mabanzo. Il a dit. Il a réalisé à Kaka. Il a promis là. Et puis, il y a Marai Murunda. Oh, toujours. Moté Linda Stone. Et puis, c'est Moté Place Azali. Et puis, Guillaume Okito Koko Bangala. Guilain Kabambi. Vinanga Bivin Donzonza. Bienvenue Nzonza. Sans oublier Opemboka et Vicky Kouli, beau-frère et Vicky Kouli, au thème Karine Mokonzi, à mon thème, à Bigate, Bassala Bilo, Romogo, Bassala Maromo, on a tout vito. Donc, vraiment, merci Nabana Suisse-Irlande Nyoso, pour la Bibiso Kito, pour mère Nabiso Diasuka, merci. Mère Nabiso Diasuka, il y a président Dos Santos, mère Nabiso Angèle Diasuka, top modèle. Il y a le président Dos Santos, vraiment. On a vu ce Toyaginae, Alice Batatou, sans oublier Mère Christiane Akwassa, Madame Zinago, voilà. En tout cas, merci na Binotou, merci na Eli Moranga, merci. En tout cas, merci. Mingi Nazomona, président Dos Santos. Il y a Mère Nabiso Angèle Diasuka. C'est l'auto de Canabiso Malamongo. Je crois qu'il y a Genève, c'est péni la présence, la présence de Nabiso. Alors, mais quand nous, le 29 décembre, le 29 décembre, il y a une date par rapport. Parce que la date, on est sali, vraiment polémique. Il y a une date, il y a une date, le 29 décembre. Mais papi, qui est congolais, n'a évité. C'est parce que la mission de Guinée. Comment la boule en est kaka. Les lots dimanche. C'est-à-dire que même en France, au monde, Ouigo, au monde, TGV, au monde, Thalys, on la même rail. Et puis au monde, dimanche, dans le Congo, l'église catholique, protestante, tout. Basaka bara dimanche soir d'aller la rater. Quand on a date, on va date. C'est au bien l'Irlandais. Soit disant bicho toi mokié, tu veux t'appeler ça mokié. On peut succès qui ça résulté. Mais beaucoup la pona ning. Vous monde. On a dans soana, na on a qui Congolais ça molimo destruction, surtout artistes congolais. Tellement qu'il va faire un molimo destruction, ba kokakate mutu moko boye, ba yo kakai. Parce que le roi va y casser, le roi va y casser, tu finis trop, mais et puis voilà. On a eu, ça n'a rien à voir, pour faire ma musique, pour faire plaisir. La Russe, nous sommes Poutine, c'est le scam, c'est tout. Vous avez dit, est-ce que l'événement ça démarre ça? Depuis ma mère, depuis ma mère, mère n'a pas géré 50 ans pour na na respecter Rabatou, na sala makambo singil nanga, et puis c'est tout hein. Na badara banga te na okili. Jusqu'au Yozam na Imka. Ngaza na Imka, boyite bata Imka ba bengi. Bata Imka ba bengi ndenge ni banda ba conseil banda ko beta awa. Ba jide zo bunda awa. Mais ndenge nini ya yo batu bazo ya awa, bazo vérifier, bazo tuna nous be ba yo ya bina ba contre boule. Tu comprends dans mon thé. Mais ça Poutine dans la saga date qui est au doublé. C'est le problème particulier de Fali. Il me semble attendre un combat. Je n'ai pas besoin. Voilà, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Bon voilà, il me semble un problème particulier na F victime. La problème en Suisse. On a cop. Et puis c'est tout. On a pris nos bananes.
namonaka bango bafinga balobaka bango otinda bato na DJ na bana moko boye ondi batiela bapoison na Congo vraiment kofinga tout à bon camp et vous bana autant vous finga na mikili na Suisse et voilà même nous deux ans pour nous bonder na bibi kinto na bi poto ana poto beba poto kufa papi gen poto beba raté kufa raté ya kande commandé tambolande omona ki poto ya makambo na okaka poto ya na sentiment moko boye ça dit que si aux en casa moko c'est-à-dire ok na yo États-Unis ok Suède ok nini ok et puis ta awa na mbogo ba salaire ba 2000 ba 1500 ba salaire ba 4000 net na Suisse mutu moi c'est base à 7000 et tala siko boye bisanga siko vraiment pour tout beba ndenge nini ya kaka kota kaka mboka mo pombo za kabezo ya biso bo chef fouin lobi hier. Ah voilà makambo na bango moi je suis pas là on va na roto ngala na 3 résidences Kinshasa, France et puis Amérique. Ouais. Relation na Biclot, on dirait moi pique pour les gars. Et ngala bien à tout le monde, bien à tout le monde. Nous soit ça nga bien. Pique ou pas pique. Na mona ngo ça ba bilo mo éphémère et les gars na ngo mais bateau ba bomba ngo na mutima. Wana za bango ngavuma na vanda katiki na kangela mutu mo kana temps. Na otala oyo funa cheka na push. C'est tout. Na kina vandi bona na rankini mo boye. Il y a des petits là, qui sont dans studio, Azoya boye ba toujours bima boye abatami. Na so masete bukana okine bani mwana mukia sane ba comédie na yo théâtre na c'est tout. Petit na biso mo kaka musicien boye aloba ba Facebook bani. Na mona ki place abata magi tout ta petit na bata manga ta voiture wana boye. Papa. C'est de l'argent. Vous venez côté moi, votre côté là qui est sur les années, il est sur le théâtre. Biso de votre studio. Votre studio, il y a Dynastie. Votre studio Dynastie. Tellement tu es imbagi avec Jésus. Et au salon qui non. Tant de vidéos studio Picasso au Belgique. Et du coup, depuis 6h, comment tu 18h, 17h. Non, 17h je crois. Il fallait qu'il tout qui n'a récupéré Freddy Irlandais à Otak Irlande, il fait tout récupérer la porte de la chapelle. Après, tout le placement de tout le monde a bien tout sur ma porte. Et pas c'est un ami congolaise, ils ont tout comment il n'y avait personne, et personne tout côté, tout sengi, bilo tout il a besoin au senga. Vimo Azarano a chili sur musique ya Luambo, musique à Papa Noël, musique à Kalakaka. Faire un expliquer biso ba trio Majesty, expliquer biso bantu de la capitale, expliquer biso ba Yulu Mabia la tout. On va ina biso. Et groupe moko ya ba brigand moko boye Koutiwana et Mbamo pour et Kati. Déjà nango ya baba na bango qu'est-ce qu'on va faire? Biso to vana to ba na jobe na suka. Tant de meli ni na biso suka mbala moko. Toujours emporté na biso. Rebika na mikinde ça sur mon talou ma beta yo. Viens voir, on va parler dehors. Viens on va mbala moko attaquer. Ba autant ba yeba mon star, comme on va carrière, comme on filme artiste. Comme caméraman, comme filmer comme caméraman après. Biso de juste ça qui n'a biso au calme, tu limite dans la voiture tout qui il paraît ba ya qui belé na ciment. Na ba sina mi bali ba ya belé bon. Qu'est-ce qu'on va faire? Na mikili. Des aba G oyo ba théâtre o ba sala ba tant susu. Pour na kopesa mokonzi mango elengi. Ndo mona ka mo soumettre moi mataka boye na podium alinga meka. Ayoka ngoma ya moto. Avant ya moto et voilà donc biso doit ban nzambe tout temps na protection divine ya osanati et puis chose ya faut ya bien et pour na ko kita vraiment boye au mati et voilà mais bon basala théâtre na bango mu ko tsa bango sepeli na mo bo mu ko tsa bango bin sarai pas la kiwana tala mosi na mobali bangamba ya bato. Moi c'est mobile bangamba ya moto.
Oui, on comprend. Et on comprend car moi c'est sûr mon bali wana yi ba ina ba jeune ba honnête bon. Je t'allais regarder les cas qui après c'est tout nous l'essentiel qui on tambour et puis voilà qui calme. C'est quoi bah oui à compter ta dimension parce que toujours on a les réseaux sociaux hein on va les autres avec ta dimension on a 20 bonini. Nani à compter plutôt Robert à Imka on a 20 bonini. Papa non ba na répertoire ya wenge musique à maison mère. Naïe na maison mère naïe na oyanga moko nzoto ti na état ici c'est Paris état d'esprit ba wenza minzembezali ba euthanasie ali ba Lopez Sambezali ogama ki Lopez Sambi papa et tupe moila lala terosha fuleno kina matama nanga tabufatu motema nangeza na posa bolingona motema nangeza na papa ayi ça dit les cons na bois qui yo motala ki jour nga wana ngana na Chicago na kiti na Chicago na yo kama ki na stade de martyrs ya wenge maison mère et wenge maison 4x4 4x4 o kama ki Crico et pour pas pousser ma classe mayangame Andy Olivier et bana tata mapasa tata ke de salle mobimba stade mobimba Kisalu kiapinda ya bro mwana bandi mabe nangase ba suka ba bakisu yanga maye wera yanga maya ya papa biloko wana eloko moni lokwa bandi marate ngapi na kondimaka bango te lokwa bandi marate nga jamais komona ngamba na eboye osala malamu osala mabe tant que yo oza moto boyaka bato jamais na boloba bolamu mpona mais yo bandima côté pour parce que c'est ma œuvre est-ce que bandima côté pour eza mitema mabe bapesa biso badiabo na baémission na batélévision na banini o biso tofinga o nga na finga bato nga finga bato te ni mwasi ni mobali bango bafinga akutu bamisien na bango bamakambo basali te bango batinda bo bafinga bango basali te ozomona mais balatisa ngo biso nga nayebi idéologie ya ndule oyo eza idéologie moko ya c'est-à-dire il faut bourrer bato crâne c'est-à-dire qu'il faut qu'on bébisela bato moko wenzela moko boye so ngai moi babebisa te mpo bacomprendre nga te atambola na divagation te omoni na longoyi Paris il fallait naya samedi nayebisa ko il fallait tozala na clip et du coup clip elekaki te na ke studio 8h na zwi train na ye Suisse tosisi makambo toujours boulot après awa naozonga mpona kopréparer sikondi noke Kinshasa papa siko bango balatisa bato ke esele yo boyeboye siko bamare balelanga fotara alobi mai Christian akwasa olinda alobeta batémoignage tata mapasa mwana malamu mwana taramer mwana jaki watunda abosanaka mama na ye te boyeboye ozomona nga na moto bamare siko lokola natambolaka na nzambe namonaka nyonso wana eza pamba voilà donc bamata bakita imka fo beta bapapa bamata bakita imka fo beta imka ezobetama nango voilà voilà lui c'est tata mapasa poutine tomate oyo na en Suisse na kini boza ya sauce kasi bazoya azoya na ye azoya non tika otyaka polémique na papa moto oza na dynastie te me ngai nayokaki nde Bill oloba bi poto wana nini bon epuis likambo yimkango atuni Bill ndenge abiayima mwana tele ngai bamasa na ngai bandeko na nga bango baminimizaka kaka me balelaka après namonaki peti na biso wata batuni o non minoritaire o non mais azopesa mwana wana baeloge moko boye or mwana wana si aboya ye ntango aboyaka ye ondiki kataka esinga mokadi mwana wana sala bono basalaka nde baje wana ozomona mwana wana batuna ye maboko oyemba bino jour pa courant ekata moto kisinga mokadi conférence de presse mais asalaka bino bongo me boyaka kaka kokumisa ye
moi na kaka tinda batu na vie mo akima na vie mo boye caps akima na mbongo ya vie na biso mo boye ya bandal akima na l'art na ateka parler akima ce qu'on a l'art du mon caps aya mana télé habitué na ba liste ba mise ba ra osengi pas moi na wana boye papa mais boye aka ko pesa mutango ba éloge mutumo ka zo ridiculiser bien minimiser bien Joanna Caps akima na l'art lo bosser vina biso mo lo bosser ateka parler Caps wana akima Maya na télévision no ba mise ba ga kosenga awa boye papa nga vanda na gola ko ke studio to vide bondeni artiste ki ndena na kuta ka metro Fabé de la ngai Iber na kini so Iber ngo dinga ko bende la ngai so ga igolo na télévision ki azula ngai Iber ina ga osala bulana ni yait je vois si au gola na moteur malamu wana ayebi ba bien fait auto salana jamais oya na télévision sur Kabilo 50 10 apiola ya ngobo jamais mais ba mise mususu oyo passer na bango beta bango munduki passer na bango et comment vous faire tourner bango na mundu ba comment vous joie moi eloko ba comme ça on dit on est adversaire je vois c'est le comme musicien il a fait rigoler mais tout le temps na yé batu bazolo banga to makambu zolo bam d'accord mais tout le temps na yé na donc c'est le studio na fait ba mon faire c'est le ça oh c'est le a comme musicien il a fait rigoler attendez papa oui bien pas de faire à outil excuse-moi il a besoin de soutien faire un rassemblement avec Bissou avant à côté de Boloko pour la dynastie. Tant on dit qu'on a vu maman à contre pour Boloko elle y a un dame. Des fois. Papa il m'a dit que baluba ko bébé sakamoto ya azapi na besoin ba thérapeutique tu vois. Là na batu moko ki na kenda rasidi faire et tant que ndeko na faire na ye. Akoba asilunde na kuya na konza mboka. Au PC l'impo aseka kanisa raté et vous attendez sur le quoi linga cliquer ba lien te nga na wana cliquer les ban au sika na e au tala ba bilo musa zo sika na e yanga cliquer ba lien te atala ba bilo ba poni atala na ngote o ka tamu nga na o sika e mo bi mo ko ti koto o emi makasi e azana besoin nango azana besoin ba ndeko na pembeni na e so ka zo mona ke sile azo ya te problème ni noko na pesi cop ma dynastie aika ka yembi akei lokwa ngana yaka na ngawa pe na ina vandi bona te o ka zo yemba ndeni mais pesa na ta de 3 batu na yo papa de 3 batu de 3 batu vraiment et de 3 shabat si ko ba ko benga misi ya gola na ndenge ni na zo kilinde ko chamu ndeko nanga moral pour où tu places moko ya bien te ou les tous à la rente entouré misusu vous en a cop tout ko ta maman te na expliquer déjà na on dirait la maison mère faire rigolo on dirait ça attaquer on dirait répondre non ça moto à timide lié pour naïe savoir et puis voilà monsieur de Vandi tout cosara tout solo là tout c'est et puis voilà à Govanda te qui yvona igavona c'est quoi on a quatre maison mère ça dit bino ba musicien à maison mère et nous les cas sous faire rigola na Didier Lacoste pour tout l'année on pose sans ignorer je crois non toi libota c'est très important ça les loups dimanche pas entrer vous allez dans la maison mère dimanche hein dimanche les loups ne se mangent pas entre eux le bicho na bicho to go manati voilà et ça peut garder ndenge pe à 4 qui cham pépé flam pépé comme dynastie tangama la cause plus le makoto yo ya jaki na kata mboka wa Angleterre asali ba plein na e nani biki tan pe kuna au sa ba buluna to bi sa plan na e
babindo mbépé à Gianni pe odomona mais ma beza qui est kokota na ba vie privée mais il on a qu'on arrive là Gianni tu peux jamais aider ton frère au boyo qui cite en ligne wana na content na moté et puis tango toujours on s'attaquer dans la cause des hommes on dirait toujours azam montant de qu'on a biso le so azu choc ozomo babilo ko na tout on a droit tout c'est en gros ça la cause qui cite hein d'accord ça ana Christian ana Richie je crois ana petite ambition pour dire avocate na Londres azana moi vous la cause ça vous attend là 6 à 7 bana bon Gianni ah jaka bakanda yana buso kulutu kanda mopaya kusaka bongo chuti ngande onayo la cause c'est pe bande onayo bobo ba moto Emile alias et Jackie kuta se retire na bakambwa Emile alias tika muninga tranquille la cause c'est tika muninga tranquille a jeje tika muninga tranquille bouti langa Kylian ngaka on abeta ka ati que Kylian obeta non Kylian ngali kelemba oh yo wa ebi donc yo za mutu obeta toi Kylian ngali kelemba donc ye o ko tete aba wana liara o ba bien la tête liara mutu ah bon on va céder Mourinho sanité blesse ma footol la personne bote beta na c'est ndeto soleil kaka hein ozo sola kala vie mon bel Greco toujours Greco non c'est un soda alors c'est Léo et l'on y est les cas et l'on y est les caca entre yo na fiston c'est bien on wana pour na un camp une fiston 5-5 qu'est-ce qui se passe c'est un master moi là la masse là est mutana pas mbadi papa ah pas mani ah ouais mbadi ah mais madame moi c'est là na potence papa oyebi na vie collaborer na ba miyibi qui ba un jour le bois ko beta yo oyebi na vie ba jo ba benga bon ba porteur hein na mbongo ngomo c'est sous cop mo vendeni timu comme ça ko mais baba ligi na biso ba côté na ba salle cop et taliban la salle cop mon pe ou attends cop super et qui mou viole ba qui misus et qui mou viole et qui mou viole tout na ba swahili ba mou viole si vous moni ngana ngolo baga ki non mais papi geno moni di solo ya nini bonda kala nini tout parce que vous avez beta 50 émissions ma bilo ya dit pelelele ngolo ba foto la ki yo solo ga émission et voilà donc yo se beska mou violo et ngana émission qui on appelle ça cop fa beta 50 émissions pichuana ils c'est ça pichuana fa beta 50 émissions si ko wili bina nini bo wili su nini vraiment ndabu taba boki na wela nini hein ba beta na maison mère na tika ba on a tika CD na sala album na tika ba CD na tika na iTunes na tika na nini comprendre bon ma solo mon violo beta mo de musique vous t'allez quoi ça bimisa vous t'allez quoi ça sala banana nyoso vous t'allez quoi ça bimisa la problème nanu ya nini ya triple western ou vient ngalo bia la trina na clip nani colonel colonel Freddy Lumwena du mon colonel il a pu s'arrêter triple western na ensemble ou ça clip tant biso to kimiki la kimana na voilà mwana ana odo ta kumba kimana na triple western qui parlait au Soudan à qui m'a mais attends lobby à ça na nyongo nazaka leader na yo quand même papa ngai ndi na banandule mutasala nga vina nga dikirod mandia le fauve solitaire yimta bimisanga et tant ou bango bakomi ko yoka ki voie commerciale moko baye na pesi makambo na pesi lumière tous les atamboli na Afrique akoti mbongo ayebani yo salanga ndi naye na koti wenge zuzu na beti babiloko tili lo sa carton si wabi congolisation
na ba animation ya Congo obana ba rappeur ba omona selo azalaka ce que ils ont réclamé nini pana non ils ont encore ba théâtre na ba sala ka ba bon bon ba lire na YouTube il faut ba ba sala ba comédie na chaque jour pour si ba okoma na ba je ba 50 ans au sala musala ta moi de 50 ans na za zumu za les ate YouTube et Kofi les héros ba luka ndeni ba bombaka moi on a dans un problème c'est comme moi là ils a buzz tout deux ans na bana ou ba passer là te bango za cop na bango ya ndiki moibi usala raté mais okei awa osengi okei awa oyibi okei awa oyibi puis voilà ndenga bien franchement ndenge ma carrière na ndenge banda na ndenge kindi na ndenge zali ça n'a rien à voir na bango tala moto yebi non pasteur pétage moni papa hier akena golele pa ya vina biso Jean-Marie Lukulasi et là on a compris dans l'autre vie Jean-Marie Lukulasi comprendre vina biso Jean-Marie Lukulasi bengangai ba vie monsieur ba ministre monsieur ba benga non c'est Léo non faut pas faire ça tout c'est bon cas que non jo atanga ni komona ngati mais na moi sur des émissions moi salia abandi su bakoni na bengai batu na ba chura mboma ba bien makanga c'est bon que non boye bisayi omoni liboma o ba on loba kasela ka liboma yoka sikonze mo faire bien liakana baninga liakana bande konayo singa famille benda na kaka sekata na kate soko lingo ba famille mo liboma kata e potage kisaye ndeko ba famille mo liboma o zona ramna l'état o biso de bateau ba benga ba kiol ya ndenge ça dit que des canyon est a traumatisé à Batou. Je vais aller balai. Donc ça dit que gars naza spiritu, naza spiritindi. Il va faire tout. Oh yo ya monde. Ba ebi ki au spiritu. Ba Francis Roy de Gaulle. Ba you la balls. Ba Zina Gode Makulusu. Ba Edo Pembele, ba Hervé Ntele. Batona tuba oh tara papsoni c'est bon à Versace il y a là qui m'a qui non ah il ça bang bat il y a la thérapie ko le gabi il y a là comprendre père donc makambo mingi za makambo tala kaka tuba ave voilà mais yuna ezani yuna denisi parce que dele ça wario te ngana ki parabilo na bango wana te bazana bango ebele te siko il y a ça pour se charger no pour ni pour yo ako sa charger na ngata osala ba koneri na ye yimo ba ebi na église na ye mabonzeko ta souté il faut ya sala ba koneri na ye na YouTube et puis voilà mon tout temps so moni ka o cibler moni te ba ciblaka c'est les puissance on limite to ni ma o titre ça le hypocrisie te ba mise belé ba sala ba gé oh au moni que les Congo gagnent non que les Congo gagnent yani banyanga la carte nyonso bazo les Congo qui gagne wana c'est des aventuriers Congo qui gagne na moto kuta ki parabinoté et voilà mais eza ba kiri na bango tout cible na bango ya race leo la so ko isinga na popoli mabele na telemi na baniso otambola ngale la rati et voilà dynastie to combien de niveau beaucoup de niveau dynastie to presque à la fin Soleil Wanga Mbaki, Finiti Frère Wimba, ah bon? Il y a les Modogopé, il y a Zanakati, et puis tout c'est belé, apparemment il va être belé. Au Baimbi, vraiment très bel album. Talasigo, il l'a offert à Sali, et Salamate la musique à Congo. Qui au PC Baninga na yo ba chant, Bategi Banzembo. Babendili konda okape mutu musupe akope ça peut dimité je va pesa dimité mais à refuta studio produire album na ya bengsi bandiko na na ba orchestre zalate na orchestre mo mona makino oteki nzembo bukaboli nzembo na leader mais faire na ba mabanga na yo ya yo ngako ta kotela ngai mo 2-3 batu pour na ya ko assister et puis voilà
c'est le un jour tu es vraiment bablo no to sala net na maison mère au sangi si on peut nous bête animation mo ke no net na suka donc kolanda congolais de suko sali babiloko wana ka bango ba ya ka biloko akala ka biloko akala faut to kinana bango kaka mais moi il est en Suisse c'est de zongi Paris il est dit donc ça dit que nyo se les grands o ngai mutu na zui o nga mutu na zui nga mutu o moi wengende betri stade wana eleki na ngomi le passé batu mususu ko ba mise mingi ya Congo le passé na bango beta bango film ngai na kola boate ngai bote zalaka na expliquer zalaka na espoir ya mona mingi ba ko amutela mabe ko na seleo ndenge nini ba off white ndenge nini ba Gucci ndenge nini ba Pima ndenge nini ba Dita poto si ça tout le monde état congolais état congolais état mona mboka na ndenga mabete na poto sans polémique et bon qui na ndenga mabe bwana tout le monde est important disque d'or afali pona yo tant que mona mboka yebisa o bani pona pour mettre pas vérifier si ba zo qui mon camp Mikolo na monde Mikolo mais quand c'était quand tu combien de jours passé déjà et ça fait presque une semaine passée. C'est déjà passé frère. C'est déjà passé. C'est déjà passé. C'est passé. Ouais, c'est le passé. Mais quand même c'est le passé. Mais quand même il y a disque d'or. C'est le passé. 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 Voilà. Tu vois, sur la souka, tu as Céléo, Scram, papa m'a pas ça. Et moi, message pour tous les ça, oui, c'est votre malade de Bissonini, partout, dans Mokili, précisément, à Genève, le président de Santos, il y a Angèle Diasuka. Madame Angèle Diasuka. Voilà, donc, moi, Bambo Tescat, moi, je suis de Basso, aussi, ça. Non, Bissou de Zawa, na Papigen, tout le bel vie. Au Mouniga système, oye, touye. Ils ont un album Oyo na Osala Oye Toyi. Oh, d'album Mikolo. Album Mikolo na slogan Mikolo Oye Toyi. Il y a un album na Osala et puis on a le 29 basé là, on a le 25. Déjà qui chasse le 20 an qui était champ là et puis on monitor changer système bana ba okola. To boy to kolisa bana biso na ba trafic d'influence pour nani. Moi, je suis à 10 ans. Je suis offert terrain. Je suis allé pour Nanine. Je suis allé à McDonald's. Je suis allé à fête. Je suis allé à 5 000. Je suis allé à Kei, Bameli. Je suis allé à Boaki. Vaut mieux que vous soyez à Malamo. Vous soyez à Aventure. Vous soyez à voiture. Vous soyez habité. Petit Noël. Bende le côté on comme Diana ba 13 ans ba 12 ans et là on a déjà donc ça dit kol Diana fond pour ba na tunde bazara wana ba kola ga déjà na makambo na bango Marc Olivier a parlé na Marc Andy a parlé na Melek a parlé na Melek coûte ça 12 ans là lelo lobby avec ça 12 ans donc on a petit 11 ans et petit 12 ans 10 ans et puis 21 ans. Bah petit wana tu roules avec ça bon quand tu es au na magasin sur les voitures le gars comment autant pour la tamanzela mais si tu payes les petits mois parler bon ba no tongela ya mona comprendre le gars il a comment investir akuma na ko bandeni akuma mutu qui boule na yesu karati boule il faut continuer en cap c'est dit que ça déjà dans ma sourire pour les lois de l'accident na biso dila nzambe dila ya chiki to boya l'accident buzoba ya omoni ngai na bana l'accident na nganjela ya bongo bato balo bakebela c'est le okutu bana na ba kizengi mais juste obimisela bana na TV ba mama ba grand garçon ba beau gosse ba élégant to la tana bon ba master ngai moi c'est le niveau au finga bana mais pourquoi bon ezali kaka ba théâtre basala ezaka ba théâtre bon basala ba basala ba théâtre tout ba continuer à théâtre na bango mais biso beta bango moral mais muto ndeni to ibika ka vida
automatisé biso ndeni biso vuma mutu ki no ngai ne mais automatisé biso ndeni et comment moka musoyema obikiso na émission photo na question c'est le na beta ika po yo répondre ngi pesa makambo ayo na mona rabino ya bas étage donc c'est le bango ba yebiki yosuki soka ba kwanjo ka muki oya ngana yaka moninga bien na ngeza nini na bata makasimba porte parole ti na bata makapesi ba écriture neti bato musu bavanda katindi vima ta mususu ngamba ni mo bwaza na Canada tindi ndeni kende finga jibe mpia na gana elogo te ayebisi su ministère na banga apocalypse moninga na za boy na leki jibe na oya mais na respectera bango routine le bata bakabulu ubona siku ba ministère wenge mususu bakoya bazo pese ba éloge oh c'est les Congo qui gagne c'est l'unde mutu ya théâtre mais on a ça bino ka théâtre wana ka théâtre na ka théâtre wana et puis voilà relation la petite mérite relation c'est un frère et puis un frère il y a petit la dynastie te prendre bon ça y na 31 il est garage mutu na tembe album na e miage mi demo tsunga kitoko et puis voilà donc on dit depuis que au kota na dynastie oh et depuis qu'on dit au kota ah ouais mbango adobli ngo biso bitoli malam pona bino non ça ko de bongo tesa courant faire c'est un rassembleur oki na bisio liakana baninga liakana bandeko na yo ma faire ça la ko biso la famille benda na kakase kata na kati banda bino yo ko zo nzemba fe do so yemo umoneti mutemo nezo sepela na kati et papa c'est un grand conguerre. C'est un grand congrès dans le bagage. Anyama na kunga, anyama na champ. Faire et anyama na champ. Songa lingataka ngala yoka banzimu loba. Matoi libanda misopogite o. Ngai moko nanda kona kuma kolela lela. Oye vanite dalina misote nanda ko. Ngacho linga bagasha te. Ngacho linga bagasha te. Elle va mirage supersonique. Baboji Chico Zozo Babolopo j'étais ma chanteur préféré dans la Yabamwa na Pacheco Achuda na Guilhem Adova Achuda va baisser des jours chanteur préféré de la Yabamwa ah bon bon nous apprendre wale ki na ngai si na ibisaki na ah ouais yepi na mona ki yesu sa solo balo ah Abraham la rabo musique bon tant susu loko ayebiki mukonza mutu na ngai ali kelimba faya obeta puta susu na Hollande na Hollande te ba belé na mona ba ola ba TV ba zulu balo ça c'est voilà ko bambati oh bazana na crise bambati ba bambati ba poema malasi ba poema belle papa déjà aussi ça va problème tu vas problème belle père ba poema belle ba poema bambati ba poema ba relation ngato bomé na relation pour moi quand on vivre kopandolo taille minga Suisse parce que minga aux États-Unis deux fois ba futelinga billet 5000 qui États-Unis na beti na mariage na zone sur 5000 wana vraiment bana wana bazeba se bakutena bakutena 5000 wana sur nga bafutelinga billet na vaina na avion na keila zone beaucoup de gens c'était mon beau ici papa likolo mo pété zali likolo mo pété ali c'est pas au chapeza la moté ezalaka ndenge wana te eloko mpe eza nango te ezalaki ondimi tondimi ondimi te tokondima o te oignore toignore yo mpe olingi hypocrisie kini mpasi bahypocrite baali po nga fuma navanda abone na comprena na bia na vie fompa natambola so na divagation olongwa bokeya okuta na moto oseyo te so na vide a part nazongi soit Cédric Morino Mbongo tonton jeune de Paris maître Yana Pindi Pécho Mbote place ozali
ça la reçoit jouer pour n'a pas masse na ngamoko to kola n'a pas na quartier na biso monsieur ba ko mama ki oh autant na groupe mo boy a éviter yo ça na quartier ma finga yo oh mais tu vous en bien ah bon il y a un mot de comment le système il y a voilà donc on a saucé au moins 2 personnes à monter sur cette émission. Ouais, na plus en beauté na Mitterrand Champagne, papa na double Z. Na maître Olivier Belessi, juriste d'affaires. Te pesi mbote. Na la petite marmite Gili Kayua. Sans oublier Sercat Adams, la banque qui marche. Sur mon banque qui marche, je tambola. Ah bon? Ben Willy les Gabonais, ata aux États-Unis. Arosala Oazana pour ça, Ben Willy les Gabonais. Grand Sien Tsakala. Batu na rapport na nina boire Grand Sien Tsakala. Na kopesa lisusu mbote. Na bana États-Unis d'Amérique mobimba surtout bana New York, bana Illinois, bana Chicago, bana ya et sans oublier bana Canada, vient na biso Liot Mondobe. Liot Mondobe aza vie ou aza administrateur na biso. Les lots mangana kuma na aéroport na administration ngamo sala baba remplir ba bilo na parce que viwana ba ya dengos ba vie biblos le full vie biblos faire tout na jour wana Cap Diora de ba vie na biso et Christian Chadi Voando Christian Chadi Voando les choses Voando il y a une compagnie jeune Moga Boga les gars Kais Chadi les gars Lidi Chadi Christian Chadi Voando la PC Mbote sans oublier petit nanga Orsini le Mene Kande Zalaga la bossanité Yuniche Banze la fleur du jour tu bossa na pété la Skoni Mbunza pesa bango de place Bazali Tokobo Sanate, Charlie Lapage à Bourse Européenne. Charlie Lapage à Komelanga lettre dans l'écriture chinoise. Badba mon ango présenterie Charlie Lapage à Pession Mote Béra de Prince des Zamunda, maître El Chapo. Kalaté. Béra de Prince des Zamunda. Prince des Zamunda Bérado. Pesio mbote place aux alliés na chibasu bende chama sunda pesi mbote na jomo dango qui classe paye. Voilà. Merci na Papier les Rois carte illimitée formule Souka. Oh Papier les Rois. Formule Souka. Bonier. Toujours formule. En tout cas, merci na bino bandeko bolandi biso Gertrude Amor motema zina go de makulusu. En tout cas, bayaki Genève ba sepela ki bazonga ki bien biso to avouaka tondi maka. En tout cas merci na bino tout bandeko bolandi biso restez connectés avec ma passage mo muke to na Séléo awa na Genève alors tous on se fait Paris lelo ndenge zala kaka ici la porte vous bien on a beau santé Alta Moda Trésor Alta Moda yoyebi Trésor Pembele de beau sanité Ariques Sekera Yannick Kayenga mon invisible de beau sanité. Ouais, Teddy Mola. Teddy Mola. Ouais, Teddy Mola. Il y a un problème Teddy Mola. Voilà, Teddy Mola, mon pote. Donc, Zalaga Bobo. Vraiment, Talaga Yo, qu'on change Zalaga Bobo. Merci. Alta Moda, Yoyebi. Ensemble toujours. C'est à l'Ocolo Rouge, Junior Bongo, Union Européenne. Yoyebi, Nanarata Suisse. Union Européenne, Junior Bongo, les tout puissants. Faut en faire un bétiango. Union Européenne, Junior Bongo, les tout puissants. Voilà, tout profiter, hein. Tout présenter ma condoléance à la famille de Gonabiso, la famille Mboma. Mboma, Kobungisa, maman Nabiso Yvette Moza. En tout cas, Mboma, Zalamakasi. Maman Koufi, maman Yvette Moza. Koufi Tchourabé lobby. Donc, en tout cas,
Courage. Maître Chouramboma, non passé ma condoléance, il est bindé toi là. Maître Chouramboma, c'est un maître, mais c'est gentil, na biso artiste. Et on a ça, il a écrit mon co. Sokolingo, quoi, à Kambaki, tout le monde a Chouramboma, à Kolia, on a pété. Kuna bapomba balikakate akolia yo makasi sokolingo kweya na attention kine na couloir agambela kuna général azalaka te bakolia yo bachombo donc mes condoléances na famille Mboma et puis mes condoléances à musiciens nyonso ya Congo toti ko perdre papa na biso Verkis ki ya Mwangana au vieux na biso King Kestera na obenga Wazola Nzimbo vieux na nga veve ki ya Mwangana na yebi ki pasi za makasi azomona yo ma réaction na yebi ki pasi ya makasi yo ambila oyebi masolo tout vie moral ezala toujours bien vieux na nga veve ki ya Mwangana alili ki ya Mwangana oyebi yo mo vieux na nga donc tous ensemble vraiment que Allah vous bénisse. Voilà, allez, merci beaucoup.